voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise. Et alors on a bien étoile de la presse. la voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Et puis ça cabisso d'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, partout dans le monde entier, va se pélier. Zobeta basiti ya Miguel. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. la voix du peuple, La voix du peuple, actualité en exclusivité. la voix du peuple, Nostalgie toujours, bon pour la news de l'obéité. Tant on y sur la news Yessika. la voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Et un bel arabi sur les musiciens. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Les mbokatiers de la presse. Junior Botala Tala les lois du peuple. Sans oublier caméraman à sérieux. La voix du peuple, Zaya Moutounion. La voix du peuple, émission face à face. Yoka, Elengi à La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, partout dans le monde entier. la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, Lobela Bango Bayoka. Émission La Voix du Peuple, Balobi c'est la voix du mieux aussi Tinamino. Dans La Voix du Peuple, on fait pas comme les autres. On essaie de faire un peu. Bengi bakata yefsa ye aya baya bangunyo Sofia lava na mabidi bangunyo subaya baya sai mama le na mon natikela mikolo bilisute et puis na lokola totikali pe na 3 jours tozolo mais si ozomemanga bango bayebi te bakozala te bakomona te baya wana singa bango bolimbisi na mabeni nyonso nasali bango banene nanga baniesi nanga puis benga benge bakata benga ebzabia lava na obenga bango te omoni muntu oyo okosenga bolimbisi ezaka nzambe ye moko tata ye nda limbisa kokonfese mabe na yo modela bandeko na obe bakata wana nabenga bango mpo bayo osali su trouble mpo bakotika yo muntu ozobela yo ya na bango ekoma nde na nzoto na ngai nga aza na problème te nde ozokalisaka nga na na problème te na otikala obenga bango te ata na ndoto na okokanisa te moko nga na obenga bango keno yaya na bino azobenga bino ya kotubela ye mutu aliyeki bana na bino ye mutu akanga bino ye mutu asala boye nyonso tuna osala ngo te omoni mabide twani eza makasi lava ye pao nakosungaka baya nasenga baleki nanga bolekisi pardon bijuveka bango osenga bango molimbisi babato tona oloba nozoyoka te funga mato yokanga jiere omoi nde oza boye na place nabenga bango baya kotya vundu ana kati ya ndako misu na bango osenga bolimbisi epa nzambe na misu na bango bayebaki ngai basi baza na mwana ezanga dejo nakomona makambo ebele na butu ozokoboti natikeli na tango ki na oyezoa lokwa totikeli na 3 jours awa 3 jours on ekoka tokende nga na tokosenga bolimbisi pa tata nzambe tokosenga bolimbisi pa mutu ya mokili te tokosenga bolimbisi pa na bango te bango soki bakokomprendre baluki bapaster bakei babondeli nakosenga bolimbisi pa na bango te nakobenga bango te je po nini okoma kelele boye ndeni okomutungisi makasi boye po nini so olobi likambo mutu alobi te Kosima, où bien il abenga
abenge bakata yo ba benge bakata ba benga famille ba mobi ba singa pardon bongai mama mungi siko makambo ngo kotala nga bongo tu mo siko makambo lukeli nga na vie makambo nyoto bo solori na yo na nani to motesha te mais maman na regret merveille soki ba maman nyoto na vie bazaki lokwa yo na nga na bota mati kanga na ngai te mama comment lekisa na maman na ona mais moi na libumu 9 mois un peu de respect quand même. On a salioni. Hein? On a moussapia dans son lexanai. Mais comment ils ont lequel on a dans un normal? Bijou. Hein? Après tout. Maman si comment on mingi? Comment ça dit? Moi je le kinga. Yo faut koloba. Jia koloba na ngati na linga côté. Koloba na ngati. Mais qui ça mobali no? Chérie. Comment on luke linga na vie na? Mate maman na yo kana nga ozana mituka. Ola très bien, ozana ba bijoux, oza l'aise. Et après siko yo lingini. Et là, on y a un jour on a déclaré que notre parcelle sont bien. Est-ce qu'on a toi à Zambon? Si qu'on banou na boti, tu n'as pas mon nid. Et maman ta eu mon tin na bon benga bota ta mon na moko boti singa bana mi balé na tata oyo. Bana mi balé ta eu moko. Chérie, chérie. Kobenga nga chérie te na kombo na son nom de Jésus kobenga nga chérie te. Na za chérie na oté. C'est que mon père a un ndo qui a na baki c'est bien confessé. A bébé sa famille na kiti c'est la nga ba charge nga za na ko na ba 70 bana. Pour mi balé na na ba ona mokie bongo na molili ona zala na bango. Mama na yini yo. Na obwaka bana ngate ngam na bota bango. Na obwaka bango te me yo na mo belle na yini akufa. Na yini bino baba uyo za mama moko mabe. Okoka na yini yo. Nga na to kabwani mama za mama mabe. Nga na lingyote. Bijou, check over bana. Nda lupa mwana chérie ayo na ba. Tu peux vendre non. Biloba loba comme biloba loba makasi. Bazo maman ils ont choqué. Kobenga nga chérie te na kombo na Yesu kobenga nga chérie au nom de Jésus pardon limbisanga na moi mukie. Mutatinga na reza mama oyo nga na moi mukie. Na yebi makambo wana te ko épargner nga so pe pesa nga pe parcelle te moi je m'en fous. Mais maman ngai justice nzambe esala yo ou maintenant ça moyo za maman moko mabe makasi. Na regretter na. Chérie. Bijou. Bijou. Benga baba. Baba. Bijou bana na bazo kanga lisusu. Bazo kanga mtuzo. Ebi moto mkangai. Bazo kanga makasi. Pema. Pema, Bijou, Pema. Pema. Agir. Pema, on peut y répéter. Mabidi pourquoi cause na mutima mabebo ye ndeko na yo propre ndeko na yo fani no peno raisonner basi belo na mona abaza basi te oyo monita Caroline même histoire donc mutu pas passer mon confiance en dima toi pena que oui Mabidi nge mutu ngeme SNTV donc qui chasse mutu ko comprendre nga zate donc bo tirer nzambe charge ça no makelele ngai na yebi yo bien ngai na yo to yebani kitoko omoninga ye moi kengila na mo bankentu na douce nyamona na koti mutala mu kengila donc moi mutu mo sibuna na tala na nga programme mais firme na tarité
mais comment soit fait string mu muke kutana banketo mo sinye mona kenketo yo mo landelandi na harmonie yo bosani ke kotala wana ka pa me pesa da ponson do luka akokisa mwana mwasi wana metura ndi kwanga na maive na yebi zemi wana te mutu banankilanga mabidi o mutu na yo soko bombela batutu menga oyebisa nga vérité kasi muzo tubilange vérité soki na yeba ke muzo tubilange vérité bon vérité za nini vérité za ke muza makamba mwana na ve ata pila mo tengira bantu mwana wana muzo tika ba jena yo yo moko betela nga masona kengela kinani ila mo tengira bato famille privée yo ke privé ya privé yandela me kusa premier jour ka muzo tengira na koti na inga na kengela na tadi kaka ake katolo babitaba banina be o mo so kengela te moi ça solo na babitaba makambo même mona bonso ba couche ba non na comprendre te do ametura mu zelu na mutu kasi kanda ngo yango atango moni ba mataba banino bikanda na bia na kina kuna ken mama même pas mukutu makambo kutu mama ko sentena moi sara yo ve kwa sente eza osala ezaki o find sa femme osenga bongo limbisi ndengo sente mwana yo so ndi mangate o telema na onge kwenda kasi telema nge kwenda mabilo ngo negishenga lelo po yo sente ndeko na yo nyama négligence mo c'est grave pona o yebiso ndi mangate pourquoi on dit mangate batutu ba on la yo yemoko mukontu so bize na komo yo akanda bo o mona pa ma be makasi na koti ya ndako na lambi pena 3 bikola fufu o lapi na silika mabe après après sikoyo non ça peut on lapa na leki to ko ba masango deuxième tika la ka bo tika la ka ndebo tika debo za bo osali insert yo ozali ndoki yebi ya mundoki ozali ndoki ozali yebi ya mundoki bo muto bina ndeko na tanani muto bina ndeko na ye propre tanani ngemona ngapo na basi omona po na basa okengera mo po na pi basi ya usake na musa na 50-50 ozo kengera kudu o kengera ko ba ya na yo propre bozana bongo kengeli bongo e bongo paya sia mon paya o leki niveau o kengelo o combien de niveau pena OK ça fait action bonjour Abidi Boni bien nalobi pardon soki ndeti o koti douche ndo sukula tongo sange basi tabuna sozo sukula ka fonge tula diputa liputa pemele quand pour mutula la mutuketa donc mona directement tina kata plongeon mona tu vas petit ndeno sokola tu sukuli nyo songe mona nge mona ntoto kitoko ni li kwanza ni lo nzoto za ngo kitoko mais moi ba bon photo ça va na tiango la photo na mukia muta publier be na kata lupango ya boko kama ngaye leo tengela bato ngasa na kengelo eza des autres il y a ça peut être des autres quand le ganga makamte to tsana mabaya to bibiane on so publier na so kilia so publier ba banjo seka basi kanga pourquoi des autres bukaba yo boyo no zande nini tayiye kuna nyama moi ça mobile ya mikwa mobile na ndike mikwa kasi mobile nende kuna wote sia bongo mokinde kwa kange sa bonso ngeni ya tamuna na ni atobe ping pong Caroline bien bébé gâté. Ah, heureusement mon bien là voilà. Chérie. Mabidi aboize aboyango. Loko mabidi aboyango. Tolongolango. nakolongola ndenge nini ya kisasa ze meboma ngai soki toaki na mboka ya moselo ya lina belima ya moselo elongolize tolongola parce que revisit sikoyo mabidi aboyi kondima mabidi aboyi kondima ngo tolongola ngo parce que mabidi akwetanga soki mia te soki na lekibo okokosa na boy makambo na basife na boy makambo sife na lobi na boy tolongola zemi ngo soki revisit mabidi akwetikanga kimia te na leka okoselinga zemi akoma comprendre que a été et a mokumba na yo tata longola nalo likanisa kolongola to lokalikanisi mosusu mais kopesa mobulu epesa mobulu tonto ibu mutu no penya mona ka pa bana ba joka ibu mutu abato aboye okomesiko bon kangi porte boyo solela ana sima ngana uti ko solela ngana utaki na ngai boye ndebo solela so mazemi mabili ndenga zo wanga ni kosama mabe toyende mino nzela presque kanzela moko pour dès le début déjà histoire nazo kana ngati na suka si on a gangate to sala bien na même sa réputation no sous de la bas benda yo penza sikoyo poto kamwana na kimia seme kam no sembe ngamba nda benga semete
Yo le baiser maintenant, il y a ma bidide. C'est Mabidi. On s'est engagé. Kimia nanu, bolo mana kimia agitation. Aminata, biso. Kangi biso. Ananye ma la mamuna. Mais yo. Yo mano. Na kenanga wese. Na oli pa uti wese. We na uti wese to kesani bandi. To soli. Avec ma bidazo on dit mazemi tena. Akondi ma pose bezali. Ma bi be ko tinga na bebis na za na mu. Peut-être kuta. Comment faut que sola ngona. Kuta to soye. Oto mangai. OK. Eza yo bi yala vado ngeba tonga munu. Aminata, eza bon. Nina boyo Aminata. Ti wenze. Na kuti ma bidira bala bana koti na kuti poto kanga. Bidana ke ko se soulager. Comment ana oh, na si 30 secondes yoka bango na zolo bane to longola ka zema ka soka ma bidira bo yoka. To longola ngo po mo na yo bota mo bimala nga pamba. Pardon. C'est minini vous. Pardon na beta yo. Pardon. Na beta yo. Karo. Zeme zakayana. Ya lava. Basi ba isoli biso tata. Ba isoli biso tolo. Zeme zakayana. Vérité. Tu vas vérité madame. Ya nan. Mais ya lava. Lava. Lava so andoki. Lava. Ma pe ate. Lava. Ozana mwasi. Maman Palmiche, tolinga te, maman na yo, il faut aller à la délivrance. Nous devons vraiment prier pour. Il y a le bin dans papa. Normalement, na seki pour les assurer moi si n'a apporté, mais n'a pas passé tout le monde n'a passé makamba boya ko seka monter. Non mais même si na motema ya bonzambe papa ndenge to mikotisi makasi na mabondeli akoki ko seka monter parce que ça fait trop mal. Ça fait partie de notre vie. C'est notre vie. Papa Serge Josane a raison. Mais moi si nous paie azane na torté, soka yebi na été. Et ça mon kumba na ngande le kwa mokambi na bino na informé bino
sur un certain nombre de choses. Papa, ils ont bon, c'est où tu peux pas, papa Serge. Peut-être qu'on peut y avoir ça, ma réaction. Nous allons comprendre. Mais Serge, quand tu as un problème personnel, parce que moi aussi, je ne savais rien. Faut que je personnel. Parce que le gars qui est fait, on n'est pas sûr que ce problème. Ce qui n'a pas personnel, j'allais la soutenir, papa. J'allais la soutenir. Mais il y a ça, papa. Moi, je parle avec maman. Maman est bisingaï que non, moi, n'a participé à nini na simba kisi na oncle na yote na lia musunya mutute na ya baté na côté la prière on ni juste ka ke makambu ya oncle car ndinga zala loko maman zaki aveuglé na mbongo papa et ça encore rien à voir avec la spiritualité. C'était seulement l'argent de bazele ko acheter bonabi nda monisco problème ya moi nda lo na éviter papa son lo ba place na mabi ne maman mo comme naturellement vous en avez raison naturellement. Parce qu'il y a Simbakisité, maman Simbakisité. Oui, maman a Simbité, mais a participé indirectement. Parce que nous avons permis Amona pour que Aïebana quoi l'été famille besoin position. Mais il y a un oncle à bandi ko convaincre yé à l'obi que non et ça nango kaka pona famille et batwa la bien ceux qui ko ça ba sacrifice na ko bomananga ailleurs tout ça et yé patikala kanga munoko papa na yebi kati ya famille na bango te ina na ibandilito na soka mais ceux qui na vandi na makambu o yebimaki selon ba logique o yazo lingazo pa ya maman mais ba vie ya batunde bébé ma vie à Batou. Voilà. Souci à Mikolo na mitema ya Batou. Parce que maman Palmichi, Nathan wana nyonso, ce qui maman a dénoncé à l'Ikambo. Acceptez que maman s'arrête ma bé. Il y a besoin de position. Omoni, c'est ça aussi le vrai problème avec Bande Webele. Hein, azoye baké o mutazo sa les akindoki, o mutazo sa les amabe. Malobi est allié ngana sala na ngate. Bible zoloba, apôtre Paul mutazo ba ngwa bila nature ne vous enseigne tel pas. Ba bomi mutu yo zaye komona. Baokangote baokangote baokangayo papa baokangayo baolbani non assistance na mutu azaki na danger mais si pourquoi pas yo kanisi ba donner naturel wana et utande na spirituel et alors kwanga ne na vandi boy nzamba fungolinga misu alakisinga kende ko moko zo leka wana balingi balia na 14 na bi etalié akufa na yi osomona Dieu ne fait rien au hasard. Maman Zagine peine à discernement, papa Serge. J'aimerais aussi yo pour continuer à taquiner maman. Mais taquiner que papa. Pourtant on lobaka papa, il y a du bosso. Papa et bon, lelo yo nzamba zali papa mais kozongi sande na tali saka na maman. Na ebisi étant ma femme. Nde lelo yo ngake za la folie na biso ya kosepela. Lelo papa nenga vandi boy, alinga bona ta deux petits-fils. Bon, je sais pas à cette époque, nazongi kala muke papa, mais tant yé azoloba ki na kati na yé papa et eza bozalisi ya maman te mais chérie, apparemment quand tu as ba combat makas, au bando comprendre ba kamo, tu étais tendre. Mais tant déjà ma cambe comme aussi la boye ce que dans le bani espère moi et le ngokuna na le pan oui ya wato comment mais calme-toi c'est pas ça je me suis calmé mais il faut accepter ce qui va logique au papa sur le baquet maman mais non na boy tu as expliqué papa de ça que maman son papa quoi insister pourquoi pas d'accord maman pas boire prière t'as ça sorcière je n'insiste pas mais la linga qui au comprendre pose un argument papa ça n'est sorcière non non pour nous que maman est sorcière. Tu n'oublies même pas que maman paie a participé à la kisi wana ya oncle. Ya simba qui n'a été. Mais tolinga tolo ba lokola monaka. Elle ne pouvait pas garder silence. Andima, oncle a continué à salle besoin na ye, ba dégâts et salema. Omoni Etienne, mukolo bazo bomai, mutasimba bilamba. Eza sol de tasse. OK. Mutasimba bilamba. Mukolo bazo bometienne bazo ba mabanga. Donc l'ongolé tient bilamba. Bible so teng ba Bible lobi ba pesa ki bilamba et pas ya génon moko du nom de Saul de Tarse. Yemta simara bilamba. Mais tant Étienne azonga kata mutema lobini. Papa limbisa bango ba yo ba salite. Intercession ya Étienne nde sala ke pour la bonne mutema. OK. Parce que azaki na kati abamba di bangati. Ça c'est pour mais ko la zaki na kati ya simba ki bilamba. Yé pas qui compté parmi bateau Etienne à Sengelaka Mawanzami. Et au moins après quelques années, yé soyez beaucoup à Paul. Et Paul a bon le monté malélo. C'est l'apôtre qui nous donne même la doctrine de l'église.
omoni soki na sens positif esalema mema on peut sur na sens négatif muto ya zala pa mabe ezosalema ata lobi ke nga na participater spirituellement il y est pour quelque chose et soki muto wana comprendre akokima na makolo basali ya nzambe tobondela pour que charge wana ezopese likolo na ye elongo nde yango tozobenga délivrance zwage courage expliquer mama oya nini église ça me pensait que Sani l'autre fois m'a dit mais mon frère c'est dans notre quartier mais il faut yoka tango makambo mais c'est compliqué papa et puis il y a Yebi pour l'air on sous esaye alors pendant tous ces temps, n'a pas ça passer pas maman n'était, n'a pas le battre maman n'a pas mabe. Mais pendant tous ces temps, si sa maman savait, pourquoi pas pour sauver ma vie à battre? Papa, il y a maman, tout ça, maman, awato na. Solo la na yé ko dépend de si font na ya na roya, si font roya na une église, boya na yé. Yebisa maman ba na été nzambe pas au condamné été pour Bible lobi. Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Sauf que ça dit quand moyen bi na été nzamba te na compte na moté. Mais maintenant là aya et pas nzambe to longola charge wana likolo na ye azala pe libre ozamala mingi. Ah papa, non epise. Nyebi to yane. Papa bando e ko mélité. Ouais, ça c'est ma maison. Moi je m'y attendais à ce que le papa directement que na kota na sala fufu moko ya mbamba. Non papa bisa na derrière téléphone on les makemba. C'est makemba chérie. Pas de problème. Je suis chez moi. Loba nanga bébé. Pour qui peut nous tout dans nous te pour mon attaquer na kota. Papa, na tokia wa. Olé. Eh, yamo bilo comme dépôt que nous ou meli boy. Oh, mais tout quand ça la tête quoi. Abi juste l'alimentation pour aller. T'as la princesse pardon pour bosser la tête. Je l'ai ngani attache à maman. En attendant au lamba ngana bien en mota. Fais bien peu Charoma. Nous connaissons mal. On est dans la vidéo. Vas-y on est dans la maman. Eh, attends ça mi panzer. OK, attends on va ça ça. Ya kana de Charoma pour ça par localia. Les tomes de pâture dans les belles. C'est bon. T'as ma vacances bouillon mi panzer qui était. On lamba tenir on lamba. Président, on a profité de l'occasion pourquoi tu as besoin de balai tout sur le monde d'âme. Premièrement, on a présenté l'excuse via comportement dans l'affichage où on a tant de flat, tant de femme. Selon le niveau ça la bongo, c'est parce qu'il y a comme qui n'a moins un mot pour eux. Tout est mais si on a ça là qui est bon on a mais décidé qu'il a vendu à la penda les choses héritiers à la il y a politesse ou à la tête n'engenga pela comme on vit en esprit mon pourquoi parce que dans mon qui tous à la dans mon groupe n'a biso tout tambola ensemble tout ça là la film ensemble mais on est bolu ngezaki penda soudé parce que y a autant là président que show ngam na mema yo na relation moro x mais yo koma kuna obalukela na parce que ange c'est ngam mioso si vraiment qu'il pas mis ce JR on a résolué c'est parce que yo toi no linga sauté pour ngana ya so ba proposer héritier photo que na yobité ngaza no débutant on a succès dès le niveau on a succès donc on a mon temps ozaki mo louche pour toi noter pour l'ensemble mais beaucoup ma okatanga na ba na sortie donc na kinga kati bino mo mais un jour de c'est ngabo même jour que na kinga kati comme on a besoin là beaucoup ya ken pour que na fêter ba anniversaire on a vu que l'on a simamé il était pour sous na bala loba na loba que Angel Barani dans les studios toujours na simaki ouais c'est maman il est car déjà et les cartes tala yivadi et ben c'est une idée pour na raisonner sur que ta makambo de salamaki nga muto bono mona tina te bono mona mal nécessaire mais lelo oyo boina na solution quand même pour autant princesse Abel awa na mona muto mota telema ki lo wanga na bilandelo fond na luka prophète na nga pa sa ba prière monique muto bono mona tina te mais na apporter quand même solution. À quoi sert ton vie dans la temps où tu se s'entraider dans la vie? Nous avons fait sur X, nous avons fait sur Y. En tout cas, il y a salami, il y a une leçon, la ligne vraiment tout, mais qu'il peut changer même le comportement vis-à-vis de Bissomoko. L'amitié n'a pas d'âge. Vous allez pour la vie. La vie, c'est vous avez la corporation d'artistes. Pourquoi tu ressens que tu es Bissanga? Moi, je suis là. Tu as la lilo, on a dessus. On a conception de la perte parce que nous avons des gens qui ont la pression dans la étoile. Tu as ciblé, il y a un monde, tu as combien de comédiens, combien d'artistes, il y a
Et puis aux allez voilà ba moni les princesses. Mais bon là moi si on a la pédé. T'es tout ba ka. Il est étoile il est azul Maïcha ba mona que te pour an. Quand c'est bon yo sangani. Il a dit que princesse a une étoile de Maïcha. Il y a un ciblé à cibler. Nous sommes un peu dans l'étoile comme yo banda peut-être être une bossa oui banda. Toujours dessiné mon étoile. Tout le lac qui ça non moment solo tout ça ils changent des idées. Même tout le peu dans l'étoile pour là la bombe sopé ba carte mon sous la bande mon sous peut-être mais non, on peut s'ingater. Tout ça, l'autre, elle est mieux bien jour à jour, la main. Tout ça, on va comparaison. Vous allez qui n'a pas, ou ils ont vu la même carte, c'est vous comme ils vendent la carte beaucoup. Tout ça, la domaine. Oui, peut-être parce que autre temps, autre commerce. Bissou, tout ça, qui ont un binopé Borouya, Bamissou Borouya, voilà, et puis ainsi de suite. Pourquoi vous vous sentez tué? C'est bon. Bino vous allez football là-bas le coloba vient bino ce que tout temps ça m'a ramondé ça faut comprendre que ça est pas de souci. Là ça m'a bien autant aux hommes c'est là ngali buna il bossa flat boli na mon là ça là bien encore. Ndenge là ça vous m'a belé. Mais non na moi mon bandi là pe non ko. Il faut ça ça la théâtre biso de bali. D'accord pratiquer pe moi qui théâtre na ngapi ya ndenge na ngapi. Parce que nous sommes dans la carrière dans pour ça là on crée la base ici à Genève il faut ça on peut au Canada aussi aux États-Unis au sein la base à part et la limite jalousie Tony jalousie Tony voilà peut-être tous les autres mes pandits tu vas na charrement tu côté mes pandits mais na recevoir excuse là on vient rapide ma petite pamba tu là ba tournage na été pour un bon petit na terre maman ici là évident kala yo bon complètement terre de la bonne moi na méthode bon moi aussi sinon bon matin pardon moi il faut ça mais la main bosali bosoni orevese pensa ke lopango na biso to bankala ozomona mokolo yaka na lobaka na ona falaki obenga biso nano biso tongo toyeba ke yo Caroline oya te po biso tonto banda okende mboka tonomona makambo yo banda osala na mboka wana yo mpona yo mai kokende kosukula eza hotel ya soki nayaka te me yala basi akufa makambo bandai kolekana akufala nini akufala nini mwasi na obe mosala mwasi na alingaka kopesa nzoto te alingaka nasuki te yalaba ya kosunga mama dikozala lese ntango ozoloba ngo ozofongola mbangano ozoloba abi nasungi nde ya kosunga soki akendeki koluka bandumba maladi bongo yo siko kati na yo lava yebi soki kozala maladi te yebakata est-ce que ti yo ozwi mpenza nzoto no otianga motalaka ndeko na mobali asasa oloko azosasa soso batumba esalami mbala boni ebana otuvango bambala ebele toya bomana na ndako na nsima na mbala ebele mama mwana kota ata mikolo ya te soki mwasi na bale kopesa ye te lisungi alongwa kuna oya makasi na lisungi wana ndeko na nga moko batamboka putu babapipa kala badai kosunga bango ebongo yaya na nga moko wana bato ya libana me yaya no est ce que ozotrouva moteke eza envoûtement eza envoûtement mpona nini lopango na biso no batiango deja ka eza vraiment na kashe moko ya mabe aleba mona esu tokomi biso na biso bazokamba bato bazokobola bitumba bazokufa bato bazosala bo bazokufa me bino bato bozosala buzoba bosoni bozokufa te ndenge nini bosoto bokufi te ndenge nini yoko mwana ngolo kalikamba soni me mpona nganga nakomoni ke na nde kosunga yakende okufa na malade ya soki nga mpe nazala nga na libala na mobali na nga nazosunga ye te yo oya kosunga ye ache na koto mulongo sina butopelo na li petrol na kati aja moto mosusu oyo yebi te na leki na moko nini eleki ya vie ozonga mboka ni ya mboka te yango na papa na bino mboka te mboka te mboka bayebi na sina bonga na kisasa pardon olimbisanga mboka soki batuni yo mpe lobe eloko tobenganeli yo wana nde aloba te mpo na nga aloba me tososambo akala te via tososambo akala lekiyabia kobengaka nga te tososambo akala mpo na nga azonga ndeka mboka babinazinakenda poto mboka te poto siko poto okendaka na nini nakawa na bima misi mpe babemanga na poto na melika yoko obima misi na mboko nakendaka melika kosakana katala tonaka libongo naketika libongo yalaba yalaba layo tema tonaka libongo
la bandumba. Yala baya tokizinga mboka. Mama Keneli bongo. Nako bota basuka kete yala baya kokuka kokufa kokanga mawana butu kalo yaka na kuvi yala baya bota balukeli kai. Okidi kapo yala na ko chodi ne yo kele yo. Yala baya bota zalinga bo papi vaka. Yala bo papi vaka yala bo papi vaka. Yala bo papi vaka. Yala bi vaka lo papi vaka la ko papa. Ngono sa kindo. Ayaki na mission. Yo, tu remets ta porte. Politika lo papa la bino. Politika la politique la bino. Mais na ko ba ko sala. Zonga na yo boye ko boya famba. Zonga na yo boye. Pour problème ni nango za kata famille. Nazo sunga ye. Mais yo la na makelele wana te. Nendo ba tba ebite na quartier mona azo kanga boye. O sa sonité o. Ah, et bon yo ça déjà sonné. Est-ce que bisoni to za ka ba to sonné? Singa liboma na ajo mama lembe bete atayo na ajo enga pa bina yangoyo enga ye mobainanga obaito kedo di bulu moko Zambe merci. Enfin non, on va se soutenir. Ah, yes, Masia. Yajera kufi. Nana yemi saki mobali na yo. Yanga basimba. Roi David a obélissé à moi. Moi, je suis makasi roi bande ko liata suka na Bible. Alors, je veux que moi na kufi asenga biloko. Asenga mai kosukola. Bo pesa nga biloko nani enfin boti na mai kosukola. Kinga mubamba bola. Muni atabena kuba masango. Mumbunda déjà même Monica. Yavia mbabola. Mbabola musa pena kukumo kambombila. Oza pena sonso boulay. Lelo. Mon cœur. Bon, donc on dit hier. C'est qu'on est à Awa, ils ont 5 à
moto na moto azonga epa oyo avandaka. Très bien. Biso totikala awa po tosaki matanga awa po epa na biso. Bijou nayokaki ntango na bana koyaka kuna mwa mapango bozalaki nango obaki boya na lopango moko wapi na oyo bino boya na ovanda na o wana tozali na lopango na limete salongo na bandal baflete wana oyo ezali na bandal wana ye mo avant kufa atekaki yango atekaki na parcelle oyo ama campagne. ayebaki azokufa na ye non non vi ke makambo ekoma ye déjà kosala boye yango esala eke ateka yo ebika ya gia ndenge azalaki bacharge ebele etout puis parcelle oyo biso tobandaki kovanda wana nde sikoyo mama na likambo wana mposa tozwa sikoyo badokima nango nde toyeba ndeni tokoki kosala nango. Bijou, ya biloko ya na biso. Soko lokwa bino botekaki wana. Wana boliaki déjà pas. Boliaki na bina ye. Parce que yo tango mona ke mobala so bela, yo profiter boteka po mobala za faible. Boteka teka. Siko oyo braso bino mona ovanda. Eza siko biso na oya limité. Na oya limité. Opesa biso ba document nango. Yebisanga siko ezali parce que ngana ebinda kuna bino bien. Bon. Après tout, on a limité, on a tekaki yango. Et puis, yo bijou mto tekaki yango. Et puis, on tekaki yango. Faut na raisonner. Na tekaki yango nde mobile nanga azalaki na hôpital, yo hôpital wana ezaka cher, ba ordonnance air nyonso. Ok, yo zongi ba mambo ebele bande koleka na hôpital na bino bande koyeba te. Muto sunga biso azalaki te. Donc moi na sale ke na luka moyen. Comment yo kote ka lupa bande ko mbali ba yeba te. Sans accord familial. Bijou. Sans accord familial. Bana yo boyi. Oyeba ki bien mobile ndenga za na hôpital. A cause ya makambo ya salaki ba. Nenga lia bana na biso. Soka kende ki koluka nzambe na mawana ko anga bikisa. Na yo mwoso ko pesa kama nenga tabo zaki na hôpital suka nga kufa na ye. Soko oyeba ki yango. Parce que bo salaki association na ye. Agenda ba preuve yesi ba preuve tele ke tema pango itekami. Ba pesa biso kasi ya olo bo wanda ko fanda pesa biso. Pesa ya mama na likambo ya jonke. Kasi on a autre loba. Mais on l'a teka ki o limité. Ya limité na oyo to mande ko. Na ya jonke. O sandoki. To yo bati yo mono ko kosa isa biso. Biso moni biso bata ko kosa. Ye bakata. Oh ngasa na client. Peut-être. Ça y est déjà la client reçoit na client. Yango na yebo pona mono bien. Ye bakata. Yo zo kosa biso wa. Ya lo sondro ko? Ozo kosa biso pourquoi? Non kosa. Lo sondro kanga mo ko na yo lo sondro. Na mbongo. No na yo. Mobali na yo akufi me biso bakolo ba makila o ya lia to za la bombo ye. Na client na mbongo bien. Bana posa to récupérer ngona compte. Ya ngona ni kasi pala kusa mwana. Ya bana ba via, ya bana ba leki na ngani so. Client mo esa nani kasi? Client ali mbongo ebele pa mwana. Client ngo nani? Jésus donne nommé l'esprit. Jésus donne nommé l'esprit. Ana Bernard mambo bien di bena mbongo ya. Si. Bernard mambo ndena yebi mambo Bernard ndena yebi ke ya ko somba na facilité. Na zono no do mbongo ezali. Azoko sa pesa livre de teka. Tala. Bele na zo. To yo kana ta ko luka ko to lekela ba ton esprit awate. On sa témoin ya makambo ko sala 4 jours na ndako na bino pona oyo mobali no sala la bana biso. On sa témoin bijou. Il faut bang la famille la biso pour biso bien na maloba. OK, c'est bon to so. Loba. J'ai azaki mobile nanga. Papa bana ngai. Kambu j'ai asali. Papa bana. Et bon bana mi bale to zaki. Ouais bana ye. Ezaki bana j'ai. Côté ni. Do solo na j'ai bien. Baba koko. Ba koko j'ai abota na mwana ngai. J'ai abota na. Bo bino boyoka ngonga na yoka kati. Poni na ndo tuna yo zole la mobali no to zole la nani. Bijou. Jia ti bobota bano yo. To ba koko. Mwana bota. Bana jia. Bana jia na zana ndaku na bino na yaka me bobombelanga. Bana jia.
Donc yo ça vierge. Yo ça vierge moi le. Donc à ça que déjà des vierges, j'ai un botin. Yo qui vierge. Ezenge tusululela na. Pas ça va de ba kuna mama soba. Neto popo papi. Ce qui a ça qui attend les ça va compléter jia. Moi no yo boti. Si ko tanga bota ki yo le kaki. Moi na pas zo le capé bozanda kumoko. Donc moi na zo le kanzela yo poso le. Peut-être moi pe moi na le kango so bien ko le kayo aller. Normalement se mettre tout la sabotage. Ya ngo senga ka ba tuba kufa. Bosunga ngai. Nani? Basunga. Nani sungini? Nani? Na minute on azata na eloko te. Elamba te. Place on vend des até. Et on a linga le quoi biso to banda ko vanda na porte jia. So beaucoup kolukambo bosangisi bopesi locataire wana abimatika ngako. Na on a déjà mené na bambio na mabele, makile so biba cha cha cha. Tiene no ferina Paul na papa social. Nga siko na zuye na pas Paul na keboka na terrasse. Papa social. Maman Mukolo. Le bande c'est mec qui pardon. C'est mec qui pardon. Moi parler de trop non, quand on soutient. Non, quand on soutient. na famille na biso na kuti kuna bakaboyi kuna na komi pembe na soutien na bi kuna na lobi na kuti na okende malente na baba yo quand on soutient pas Mabidi. Silence. Kuti melobini. Kuti melobini. Soki yaya akufi. Leke koza mwasina. Donc yo ti le leçon continue na ba football les aka. Yezoye. Ndala si. Munenge pesa mu ya libabe. Munde mu ba mwana ya libabe. Bima. Bima. Kasi bo sukola ngata o. Tene na cimetière. Na konflata yo. En plein air. Prends-moi cheveux là. Et le quoi tire bouchon. Prends-moi cheveux là. Parce que dans la santé, maman, c'est la détail. N'est-ce moi, on a bien mal à mon bain. N'est-ce moi, on a bien mal à mon bain. À sa l'aise. On vient de me monter à sur la canne Caroline. Yes, c'est personne de bon angai. Oh, démon, il fallait la carte le pango, on va faire le catastrophe. Na carte na famille yo. Le pango so pene moyen zali to ko côté. To te ki yango mutu na mutu si pa ye. Nini? O guli kamu. Na ça na ko sukula. Peut-être ça va programme, il y a des tubes au ko yobila bijoux et au senga savon pena carton. Ça moi mon nene par rapport à unika va partir en kaka. Ndenga vite mo profiter. Monika na partir nani? Yazolo ate yanda ba côté axe mo metu ba faire bikila mo kota matampi yo tika no kota chancel mbemba na nzankwani axe nzakwani nde côté axe ba axe chancel mbemba kasi demi di axe demi di ndele kota toza la 85 de resto sukula toza lava to saboy to teka lopango to kamwana mutu na mutu asanzela na ye ozo comprendre na ko ke no kota pe famille mususu na vivre pas bino omoni bino na omona ja omoni ye bakata bano mibali bana problème parce que hier j'ai en fouta bango akufi bango batika il faut ba délivrance les autres senga délivrance au bien mais délivrance na biso faut bon même biso ka maman Italie na Rome kuna pape ya ni monsa wala délivrance awa ou soit betro bebinga délivrance ça mon nani bon monika résultat bon moni ce que Dieu a fait tout ça et mara mwanzambe za rappel il y a ma procédure hein maman la procédure bon quand ça te que le cola oncle na yo wana akufi nde bolongi non non tout nos pas question so mutu moi c'est décidé bima na makada abandi ko kombola makada me ko mapop ausa mabeto ausa mala ausa mala. Si on a fait du mois qu'un hôtel de ville avec Bafouté,
aza identifié te asali ne likambo malamu mais aza identifié te c'est vrai. Et avec tout ça na ndenge famille mobimba bakende koluka bandeko wana na boyi na ngana lobaki baza dans les vrais ou dans les faux o bayayi kosala prière na service en vengeance na ndenge bomoni nzambe à permettre moto anyokolaka libota akufa bokokanisaka nzambe aza na biso te. Si vous voulez marcher avec Dieu, il faut qu'on compte par la porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Salomon a dit il était en train d'étudier et de méditer sur toutes choses. Ma finissait une akoloba. Dans le livre à Proverbe, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nzambe baïda aïti. Bayaka deba nzambe, nzambe soit telema libuso, ya longi sabino. Sinon ba elonga nyoso bozo zwa libale ya kozana nzambe. Eza ba elonga moko ya apparence, mais eza ba vraie victoire te. Parce que nana yebisi yo que ndoki soka kufi atiki ndoki mususu te. Nana yebisi yo que magicien muta misala mabeso akufi atiki mitambo mususu to ya tikaki. Papa. Vous avez besoin de recevoir. Pas toi. C'est-à-dire, votre famille a besoin de recevoir Jésus. Parce que c'est lui qui est la porte. Vous comprenez comment la porte, c'est Jésus. Pour la taille uniforme, comment identifier le rôle à moi dans Nzambe. Il faut passer par Jésus. Au moment où maman yebaka, akangara monoro na ye. À participer qui ah oui à participer qui nakati makambo wana yango pe fungola ka porte belé tala makambo mo okuta nango tala yo na libana na yo de fausse couche o okuta nango soki nzambe ayaka te a intervenir te lelo peut-être tant mususu mabe ngo za la makasi. Donc il faudra pas que la famille se réjouisse en disant que to longi muto akolo ba longi lo yo parce que yo za na Yesu. Mineti maman na yo, maman ibakata na ba bande ko. Papa yo ibi famille na biso ngote désordre za kuna. Mutra mutana nzambe na ye, o kuna mabidi nzamba noir, o kuna nzambe nini na yo batiso na koti soso ba ko accepter. Non, to ça la part na biso. Parce que mokolo suka nzamba ko condamner batu po ba yokaki. Mais ba to sakité. C'est-à-dire biso to na mokumba ya ko kende to yokisa bango. To yokisa bango ni vérité, le chemin où est qu'on même mon à la sauver, mon toit comment identifier par Nzambe et Zali Nzela à Christ Jésus. La Bible dit dans Jean 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, à Pessi Bango Bokondiba Koma Bana Nzambe. Ça dit sur l'équipe banda Jésus. Sambela na yo témoigner dans ba miracle Nzamba zo sal. Nzamba zo sal a posé que là monaï. Mais aux amours na été aux a identifié. Or, le plus important, ce n'est pas les miracles. Le plus important, c'est le salut. Il faut montrer à la sauver. Amen. Et le miracle est au coma, à qui pour naïe. Tellement à moi dans Nzambé, miracle les autres accompagnés. C'est comme ça que Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au moment où ils ont battu, ils ont sauté. Mon petite famille, il faut maintenant à comprendre que nous avons besoin de Jésus. Et quand la famille sera évangélisée comme ça, c'est alors que vous serez une famille où il va notamment un miracle en miracle, parce que Jésus vous a déjà. Maintenant, on a proposé vraiment que tout ça la joue. Tout apporter les bonnes nouvelles à Yesu. Pour que sali, et ça le la babomi milinga, mais babomi motote. Moto ko pela lisusu, milinga mo sali et zongi. So Yesu a koti et vous ala babomi moto, moi pe milinga di malisusu ezati. Mais dit que Nzambe no kosimba bango papa. Pourquoi bango ba moni miracle salami oyo? Parce que bango pe ba vivre bazo balinga un miracle. Ba moni yango. Ba moni Nzambe no ndenga sali papa. Nazo ndima kena ba oncle nga ba lava bango tout même maman. Nazo ndima ke Nzamba kosimba bango papa. Nzamba kosimba bango. Gloire à Dieu. Donc beau et denga la sens wana na papa Serge.
Papa kutaza na ba prière, azolia ko tout est. Nayebi. Avec eux, ça n'a pas fait de contact. C'est qu'il n'y a pas de problème. Nous avons accompagné. Bon, il est là, bon, solana, bon, nous viendrons tout même la bango Yesu. C'est ça. Et aux amala. En tout cas, papa nana, nayebi te, ya na opeso boye kokokate. Nzambe nanga kaka mebo na ba dimension mosusu. Amen. Neza musala ngai. Amen. Ate molisu se bela. Soki nazo osela no musala te seke naza na chômage. Ah papa oza vraiment ya Nzambe. Gloire à Dieu. Pasteur Dozo oza ya Nzambe. Amen. Bah merci beaucoup. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yoké. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh c'est bien. Et puis ça cabisso d'information. Partout dans le monde entier va se pélier. La voix du peuple, toujours longue par image qui donne. La voix du peuple, actualité en exclusivité. Nostalgie toujours, bon pour la news de l'obéité. Tant on y sur la news Yessica. La voix du peuple, oh c'est bien. Et un bel arabiso ba musicien. La